Papa, sungangai, papa. Sungangai, papa nangai. Sungangai. Oh, pardon. Ah, pardon, Kosi Mangate. Un événement incontournable au prestigieux Casino de Paris. Le 31 août 2024, le Casino de Paris s'apprête à accueillir Fabregas le Métis Noir en concert. Ce sera une occasion rare de découvrir cet artiste prodigieux sur scène dans une ambiance électrique et festive. Fabregas le Métis Noir, reconnu pour son charisme irrésistible et ses prestations éblouissantes, vous offrira un spectacle exceptionnel qui marquera les esprits. C'est une soirée que vous n'oublierez pas de sitôt. Réservez vos places maintenant pour ne pas manquer cet événement unique. Appelez le 0800 00 08 926 ou visitez casinodeparis.fr pour obtenir vos billets. Venez nombreux pour vivre une expérience musicale inégalée et célébrer avec nous le 31 août. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'était bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité dans les actualités. La voix du peuple. Maman Nangaye. Salut. Une fois de plus, nous sommes très heureux, chers amis téléspectateurs. Yarozobino, Lissousou, Namukolo Lelo, à travers le monde pour suivre votre émission Vérité en face. Awa, na chaîne Abisso, La Voix du Peuple, Sitiabia. Une émission qui nous permet, Yarokolisa, Maël Nabisso, Yarokolisa, Sagesse Nabisso, à travers Oyo Bandeko, vivre Lelo. Vérité en face, Tozote Abandeko. Réalité où ils ont les calelo makamo to vivre lelo na mukili eza tellement belé de fois yo za na point na yo ozo mener vie na yo peut-être na ba principe na yo yo monique eza malamu mais chez le voisin il se passe des choses oyo érotique yo sans mots. C'est pourquoi pendant que veiller ba conscience na biso to préféra ko sala émission yo pona bosunga bandeko bazana ba problème mango ba yara awa na émission ba ya ko se décharger ba ya ko bima kobimisa oyo babumba oyo esala bane belé oyo bazali kobanga ke bota ba conséquences boya mabe makasi mais avec notre assistant tout ça aura toujours suivi après kobimisa makambo ngo et de l'autre côté ezo servir na bino bandeko botala biso na ko comprendre ndenge nini esengeli kotambusa bomo na biso et surtout ya koyeba mingi ko sala bolamu parce que dans la vie tolinga te eza na loi babengaka loi ya sémence. Bande comme ça bien en loi ya karma eza loi wana échappera na mutute ozala chrétien ozala non chrétien obanga nzambe te loi ya sémence et frappe et betara mutu nyonso c'est-à-dire que o nyonso mutu alona kana vie na ye akobuka yango en tout cas ceux qui ont raté kobuka yango yeba ke bana no bakoya kobuka yango donc yango tozotalisa na bandeko que to sala ra mingi bolamu. Faisons plus le bien pour que tout bouka bolam. Les alwa qui tu vas terre à la muki na tongo akeko lona ndunda. Jour ya récolte agoya na expliquer que abuka pondu agobuka kaka ndunda lonaki. Donc même principe o ezaka na mabele to ba cultivateur ba na lona biloko ezali pe même principe il y a ba action auto posant na ba vie na biso échanger te. Olona ki safu okobuka safu oloni mabe okobuka mabe ozolona bolamu okobuka pe malamu. C'est pourquoi nous insistons na bino bandeko botala biso faites l'effort balance na yo tango etomwamaka mingi na makambo malamu. Nous sommes là chers amis téléspectateurs pour vous présenter un nouveau cas dans mon émission mais avant tout tolana nous élément. Merci. Nathalie likolo na se na monite oyo akokani na yo mo undeli ya ba oyo
basili makasi ba oyo basili lika papa makasi esilinga Nzambe nalembi kolela nini nasala po oyanola ngai nasala nini po yobundela ngai lamuka yawe kota likambo na ngai esika nga nasuki nde esika obandi kosala nasala nini po yanola ngai nini nasala po tobundela ngai na kati na pasi osalaka esika mayele suki opesaka Voilà, on a macadam. Donc, on a 0 mètre, donc 0 seconde dans macadam. Concession la biso yango il y a maluku, nzela maluku na le barada macadam yango yo. Pour ça on ba ninga, moni muninga yeyo. Azotonga déjà étage na ye. Bandeko mususu bomoni banga rezawa donc tout le monde est en train déjà bato basi basombaki. Bazotonga déjà donc na lobaki ke awa eza masolo ya sur masolo ya kimia eza to kosombi terrain logo yoki ba omkoloba o ba yiki ba tout monde ba yiki ko botola patati patata no donc bozomona bandeko kuna zotonga déjà bomoi bandeko batie banga kote kuna pe bandeko mususu basi bazwaki mo ba espace na bango ebele basi batie ya bango kuna donc là sur place na ngangi na lakisa bino quand même bandeko mususu baza kuna ba osasa ba misala na bango donc hâtez-vous parce que par maison qui est déjà donc hâtez-vous sur le terrain à Bino 20 sur 20 4500 $. Bobenga na numéro est en bas de l'écran. Bobenga na numéro oyo. To changer système il y a visite. Et ça sur des bosso te que non photo quand ça va te belé non. Soko après au tini ndeko na yo. Aboyana géomètre awa aponi sika na ye. Et après ba terrain na biso non ça cadastre, c'est-à-dire soko sombi terrain par la biso. Et loko kosala ezaka ka kotonga awa soko sombi terrain musala kosala ezaka kotongi ndako na yo so sisi kotonga nde koluka livrer parcellaire na niveau ya bureau ya cadastre donc il faut ça la mise en valeur ndako mo ya 2 chambres mata mona tindeko la msonda azosala azotonga étage na ye oyo tanga kosilisa yango nde ya kokende na niveau ya cadastre pour misele livrer parcellaire parce que document oyo esengeli ozala nango oyo l'état yebi yango biso to sito sala bino ezalaka déjà donc au futika mo na yo aussi acte de vente na yo na acte de vente na yo na document oyo ezo certifié oyo l'état zo reconnaître na numéro cadastre ezo confirmer que le pango komi yo tim koloye so roya donc ya kitoko ezaka monde to teki boye biso mo pe to kenda te to za ya biso kimona liboso donc to zalaka awa to zalaka na bino na tamulai donc macadam yango donc mone siko papa aza otonga macadam yango etali donc eza mabele te eza ngomba te eza pete ko place moko boye il faut zo susu moto soko komi il faut zo susu moto bokota na kati te donc macadam to lingami na macadam donc macadam eza soko baluki boye macadam donc eza sika malamu oyo tozo continuer ko talisa na bandeko na basumbi te basoma mutuko yango ezolika mituko yango ezolika donc oza penza na esika ya malamu awa na quartier village Matonge
quartier village Matongé, la commune Yamalou. Opportunité en haut. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, faites comme les autres. Bo somba terrain à bino, construisez ou boba bobomba. Bamo na bino, c'est sur la commune Yamaloukou, na village Matongé. Village Matongé, concession la bicho Zawana. Donc, je peux dire 10 minutes avant que ma zone économique ici, car on va compagnie à Pepsi. Donc, avant que ma compagnie à Pepsi, car sur la grande route, on est même à Maloukou. Biso tout ça avant zone économique, voilà. Donc, espace à Gitoko, au Koyipe, au Somba, au Monique, qu'on a déjà. Compagnie à Pepsi déjà yekuna bazo sala déjà on a donc bandeko ba yo sala na compagnie on a faut pas vendre pekaka moi pembe no do rosomba pe terrain non pas na biso na toninda bona yo ozala ba locataire et puis on ne sait pas c'est que côté wana ils ont promettre que moi makambo belé dernièrement na zaki wana na moni ba côté mususu na bi mais maluko za ne boy na baraté donc tout le monde l'esprit wana ya ezara musika Kinshasa ils ont fungama déjà celui déjà ba compagnie mine mo fungama côté on a qui c'est place au grosso malobe go servir on a dit donc venez acheter vos terrains c'est 4520 sur 20. Elle s'appelle Mama Mimi. Mama Mimi a outi bongo namboka ya Finland a outi musika. Mama Mimi a contacté Kingai azana likamumoro ekomelaye. Elle avait préféré à regarder en haut pour protéger l'Ibala naï. Mais aujourd'hui, après qu'on perdre moi naï, oyo aote kotika biso, après avoir kosa la deuil naï, elle s'est décidée de réparer passé naï. Donc il y a la vérité en face. Pour donc avouer une vérité, elle a quitté l'Europe pour Kinshasa parce que c'est très important pour elle. Et après qu'on rencontre la réalité, toi, c'est pourquoi elle a préféré de venir se confier à Bisso, à ta vérité en face, pour qu'elle t'aide. Parce que la vérité, il faut avouer les moutons. Tout se retrouve juste après. Merci. Voilà, nous sommes de retour, chers amis téléspectateurs, pour écouter situation Oyo Mama Mimi à Yelibiso. Mama Mimi, une fois de plus, bonjour et bienvenue dans l'émission Oyo Talaka, dans la télévision Musika Yamboka. Lelo, on s'est retrouvé awa par rapport à la situation aux Alango. Nous avons talisa kiyo que nous avons talaka bandeng mususu, nous avons payé lelo exacto nayo et biso, nous avons biso toujours accompagné juste. Pour que les Cambo et les sécurité en Kinshasa et si la bonne au Kisama, tu yambio et tu rassurer que tu vas assister, mais avant tout, bande de tozan la bango awa et puis bande de bota la biso, bazan la posa woyeba, il a ni vraiment et mimio na émission ou vérité en face. Ah papa Vincent, dans un pas si peu ma vraiment les choses. Et là, on a vraiment pas fait ça, on a fait l'anticocomawa. On a vraiment pas si bandé qu'on a pas fait ça. On a un problème, on a banda ko vivre na ye. Ah, on a Kinshasa. Nzamba yeko sala ngolu akeputo. On a tikali. Ya kenda tozaka na contact te. Abenga ngate nini te. Talaka Kinshasa ndenge ezali nazo vanda mafuta te nini te menga na kendaka pa na bango pe chaque fois na rotuna bango azobenga ote azobenga pete na kotala pe bambula pe komi ebele na pe kolinga mwa mobali na koya kolinga mwa jeune wana nazaki na ye komona ki na komi na zemi ya 3 mois et demi commission na surtout ki kaka pour des téléphones pour alors Mimi, mobile nanga poto abenginga nsambe. Ezaki semaine nango yango na nazokinde pona ebisa mobile nanga ke dazana mukumba ou ya Kinshasa. Le même semaine nango mobile nanga abenginga. Na komi une équation. Na komi une équation papa. Na moni na sandeni. Na tala poto na ebisa mobile oke nazana zemi. Epesi nga pasi papa.
nameki kosollicite nangi nasollicite bato ezosimba te motema ezoboya nalobi te navandi nano mobali pa benga te nde naza boye nazodeklare yo naosalasala bamakambo mpo oyo nakomi kaka na point wana na noloba su te noloba su te navanda nango na motema nabandi kolata mwa bagene ozomona nabandi olata bagene me fapamia mobali na ngai nakendeke esu te me ngai na mobali tozosolola mobali oyo mpe oyo ya Kinshasa awa mikolo nakimi na ngai nasali lokola nalashe ye natikali nano ngamoko nazotalela sikoyo oyo tozosolola na ezemi mpe ezokende nazolata gene zemi mpe ezokende kaka ntina ekokoma ti tokomi 9 mois zemi ya mwana ekokoma 9 mois oleke nabota na awa mpe na pana pembeni na biso nakobota mosika epa ya cousine na ngai nake naboti kuna nasololi na ye na bitala likambo eza boye problème eza te monde naboti mwana nazomelise mabele me soki ka makambo na ngai ekomi prête nga nake yo kotikala na mwana oyo c'est-à-dire paiement moke paiement non moke je comprends yo natikeli ye mwana naye kobota mwana komi 3 mois et demi mobali na ngai abibon natindi deja motu moko azoya po ya kozwa yo nayebisi ndeko na ngai wana nabi mobali na ngai po to deja satindi motu azoya deja wa po ya kozwa nga tosala nini makambo nyonso esili fona kende sikoyo ti mobile azosala elo makambo ya poto ayebi te ke oza na mokumba mokolo mokumba mpe ayebi te yo oza na mokumba na bomba sikoyo obombaki yango mpo omonaki ke intérêt plus eza na poto mwana akomi na 3 mois komi na suka ifo kende poto otiki mwana 3 mois mpe ya cousine yo natiki ye bebe sikoyo osalaki nini ndenge ozomelisa mwana naluki ye ka cousine na nga luki nga mama moko bo asali nga bakisi ya bokoko mabele ekausi mabele elakisi po toteke na bota elakisi te ata trace te ale na ndenge motu wana ye aye kozwa nga toke poto kokóma na poto naye mpe kovanda na mobali na nga mpe nayebisaki ete nabombaka mais pas cousine na nga nasalaka nyonso natindaka mbongo ya mwana meme ya baklasse kolata ya mwana natindaka me nalingaka kosola na mwana te mpo mobali na nga oyo naza na ye ayeba teke nga na bota nabomba sekret wana naloba te papa kuna mpe naye kozwa zemi naye kobota mwana mwa fièvre moko boye esalaki ye kuna fièvre ekosala mwana nga papa fièvre osala mwana c'est-à-dire esali mwana operda mwana wana ekokufa eti lelo nano boti mwana mosusu te déjà ntango naboti mwana na na poto babi na ngai naza na problème na matrice na ngai nakoki lisusu kobota te nalingi na osunga biso to comprendre je vous comprends que oza na douleur oza na pasi mais to comprendre bien mwana na kufi c'est ça déjà combien de temps depuis mwana ozangi na poto kufi déjà 2 ans 2 ans yango depuis akufi 2 ans sikoyo à quel moment tu t'es décidé à recevoir na mobali na po yebisa vérité ça autant mwana akufi no tant mwana akufi nde na moni moye te na yebisa mobali nde na yebisa ye pe vérité ye pa ndimi alimbisi na yenga alimbisi ngai alobi kende
okende koluka mwana ngo na Kinshasa pesinga afutelinga billet na ya awa pona ya koluka mwana nga na Congo ndi na ye na Congo ko ya koluka mwana ngai tangu na komi na bengi obengaki cousine oyo bisaki kozoya oui na bengi ye na yebisi ke nazoya tangu na bengi ye kaka to sololi akamwe ozoya ngabi oui nazoya na Congo bon na ye pe na mon pe aye kozwanga pete ndenge zaki ayata ya kozwanga na aéroport te nga moko na ye bon le na komi ya binango te nga nazo voyager le obanda obenga nga pe nazali na voyage pona kendi na yebisi te ndenge na ye boye mwana te aye lobina apelo te bika tangu na koya ya to solola mais tangu na bimi pe na libanda ka kosola na baninga mususu pe na tika kala ndi babandi koyebisa ngai oh mimi yo tika mwana no kaka bosundula okipaka yete ngai nakendo sundula mwana na ngai natindaka mbongo a classe nga na yebike lelo mwana ngaza na université aza G1 mais na comprendre ti bato bazoyebisa nga mwana kuma kosala mécanicien na kiti même na garage wana na ke komona mwana na garage na leli papa Kotso retala wana mwana yebite ke ayebiti mwana yebiti siko mwana ba présenter ba betele pe lisolo na lisolo te siko mwana yebi kaka ça na comprendre na bien femme en fait do yo oboti mwana yo otikeli e cousine yo na tikela ki boti olingi mwana do mwana o éviter même mwana yeba ke yo mama na yo oui pour les mswa ko iko tungisa mo yebi nazana potala ka ba mibali na biso kuna bazara penza mo muke ba makamo c'est courage aux yeux oui ça mbali no siko point no ça été depuis kala après ba 5 ans après ba 6 ans vous allez dire mwana si je comprends bien donc ceux qui mwana no akufa gité peut-être mo za pe na mulimbisa ngai nazo ko sous-estimer pas sinalité mais ceux qui mwana akufa te mo ko za pe na courage au lukande ko na biso mbali je ne comprends pas jusque là limbisanga na baki to sola penza bien awa je ne comprends pas quelle est cette motivation zalaki nango yo muto boti mwana na yo o tikiye parce que ozaki na poso ke des poteaux mais pourquoi ko boya contact na mwana na yo fallait quand même mo sola na mwana na yo ayeba quand même qu'est-ce que yebi maman ni nani yebi maman na cousine nanga wana ayebi maman na mais ayebi ke bazaka na maman leki na poto na tinda ka ba biloko nazo tinda na mbongo na banini mais ye cousine nanga yebi ke nga nazo tinda biloko wana pona mwana na ngai yazwa ka biloko wana zo pesa ngo bana na ye nga mwana ngazo nyokwama siko mwana okutie mécanicien na garage na okutie mécanicien na garage mais nga nazo reconnaître mwana nga G1 na université donc si chaque année tu n'as pas numéro na tinda ka mbongo nyonso chaque mais sans que mwana yeba ke yo ni mama na ye po batela ozali ko batela naza ko batela siko libala na nga wana quand même vous êtes consciente que au sali mabe makasi mama oui papa na sali mabe vraiment na sali mabe na yebi papa elo na osenga na yo mwana limbisa ngai yango na ye mingi natalaka bino trop yango na ye vraiment mwana wana reconnaître nga lelo ke nga naza mama na ye alimbisa ngai et puis naluka pe papa na ye papa na ye pe nayebi te kota kenda nayebi te nayebi pe te ke nga natikalaka na zemi na ye nayebisa ye vérité ke mwana oyo aza ya ye ayebi te papa ça va mama toyoki yo ndenge natalisaki yo na ebandeli ya lisolo na biso ndenge kaka kotalaka baninga ndenge ozalaka kuna na poto c'est que oza na responsabilité wana ya kosola na ye tozwaki contact na ye ndenge olakisaki biso na garage totindaki bandeko bazwaki balukaki ye azawa mais ayebi lisolo moko te ya oyo oyebisa ye lelo tokotisa ye et puis totala ndenge nini makambo eleka merci. Merci beaucoup. Chers amis téléspectateurs, nous sommes de retour
Plateau Nabiso, après avoir écouté religieusement notre maman, Mimi, sur la bonne année, on a biso Christopher. Christopher, tu peux expliquer tout à l'heure que tu as besoin de la caméra pour que on puisse avoir autorisation de filmer. Donc, tu sais que la caméra, faut comme Babi, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Les images aussi restent. Si on a vraiment détendu, on a vraiment à l'aise. Parce que tous les camots sont tous sur la nayo, na famille. Bandeko moni liboso na yo, tous les basala nzambe, tous les ba maman, oyo ba yekara pona kosunga, pona kosolola. Zo biso lora bandeko na yo. D'abord, tu es tout na boni yo en général, ça va? Nzambe abatela. Nzambe abatela. Nzambe abatela. Mère, maman ça bien, papa ça bien. Maman elle ça bien, maman ça très bien. Bon, maman ça bien. Maman ça bien. Maman Azana il ça. Il y a des déplacements. À 5 mois de déplacement. OK. Boulot ça va parce qu'on nous a dit que vous avez mécanicien. Bon, mais ça la biso qui mécanique boye. Mkenza mazosunga. OK. Yo tangeli yango vraiment ke non ba chiki mulai to. Tena tangeli yango te. Bazo apprendre ngaka. Donc nakipela choix pété. Mais malé mais nza mazosunga na ye. Donc côté garage bazo police yo. Puis vient na venir à ce qui nga côté na garage. Le rappel musala pe za pe moi bien. Et on peut no sala. OK. Ba chic ne yo mo bo tanga to zaini. Classe bambong pe ça te hein. Bambong ça te ma pono tanga bon. Et on a moins qui fait ça qui te. Na kota na ka garage. Le bipé na kuma pe mettre pe. OK. Voilà bambong ezate par rapport à nenge ba neka ba maman musale ya malonga pe déjà. Bambong ezate ana mbongo te, ana mbongo to tangisanga po ba classe ngo isinga fosa na mbongo. Isinga mo fosa na. La volonté otangisa ngo. Oui, na sa volonté. Po musala za ngo isinga pe fo tanga pe bien. Mais quand même otangi école primaire. Na tangi na tangi mais na silisi ceux qui n'ont pas la 6e primaire. OK. 6e primaire. Un certificat pour jouer. OK. En fait, to bengisio awa parce que to zagi na moi lisola rosola na yo. Na ngaki na poser yo question moko ozoye ba maman wazali boso na yo. Mona ye déjà tana nzela. Ebité na mona pété, na mona pe ka lelo. Mona ka lelo. OK. Mais babet la rôle solo ya ki bozana maman ndeko na mino mwa zana poto maman beta lisolo. Bon, abeta lisolo azasula ndeko moko boye aza suki na poto. La stressa na ngo mate. Bon, ezala mo likolo. OK. Bon, en fait mutazo luka ezaye. Donc maman leki oyo maman oyo abetaka lisolo maman leki azaka na poto eza maman tozani ali boso. Normalement ezalaki lisolo fallait bosolola entre yo ye na maman aboti yo ou aza na déplacement lobby. Mais aza na moi ba réalité moko à découvrir oyo a préféré qui le fait que boza pena na famille pena ya monene te awa préféré qui a se confier na biso famille na ye oyo atalaka mingi na nzela ya poto kuna. Donc azali na masola ngaka sola na yo na ko passer parole. Maman Mimi biso to sali ya biso pa to ramener Christophe na plateau na biso sola mona na yo expliquer ce qui s'est passé. Nazoka na pasi pona bando expliquer. Eza boye. Nga nakenda poto mpona nazali na mobali na ngai fiancé na ngai vraiment nazalaki na ye oyo nga nalingaka mingi na bavie aye kokende poto
na tikali akei to contacte to benga na rate nini te loko te natali kaka nazovanda pe ka boye nde naye kozwa mobali naye kozwa zemi na zemi wana ekomi 3 mois et demi mobali nanga poto abandi kobenga ngai ntango abandi kobenga ngai naye kotala mozemi na nango siko ye mpe azobenga nga alobi kasi adeklare nga azosala bademarche mpo adeklare nga nalanda ye na poto nazotala mpe naa na zemi seme nango yango wana aye abengi nga seme nango yango wana nayengaki nakende mpo nakende koloba kamini ekomeli ngai nzambe naye komona mwaye te nde naye kokanga motema kaka na bino akanga kaka motema na oloba te nazela navai nabandi kolata bageni nabandi kolata kaka bageni mpo fami mobali na nga eyeba te ke na zemi nazokeye mpe kuna naolata na nga bageni kaka bien na ndenge naye kobota ntango naye kobota nakei pa cousine na nga oyo mama leki na obovandaka na ye nake koyebisa ye na bi ndenge naza boye tala likambo na nango te kosala eloko te yaya tosala boye tosala boye kuna mpe mobali na nga na poto azobengaka kaka azobenga mpo osio ndenge nini kende boye sa nga mpe kuna naosala boye naosala otindelanga mwa babongo abandi mpe mwa otindelanga mwa babiloko mama amoni mwaye te nabombi zemi no naye kobota mwana 9 mois naboti 3 mois makambo nange ekomaki pre naye kokende poto natiki mwana sikoyo entre yo na moto otikalaki mwana nani aza mokolo je comprends pas yo moto oza mokolo to ye kuna moto aza mokolo ye moto aza mokolo nga naza leki ye aza mokolo naye kotikele mwana ye mpe naye kotala siko nde ekoyebana te lukona okende ka semaine oyo alobi ake kolukela nga mama moko boye azali ka na veni na bango wana asala mwa bakisi ya bokoko abandi kopesa ngai abandi kopesa nga nazotia na mabele kauka libumu mpe ondima kutu te ke na bota nde motu mpe ayaki kozwa ngai ye toke poto okoma na poto nabombelaki mpe mobali na ngai ke awa na poto na Kinshasa nabota mwana na Congo nabomba nakomi kuna naye kobota isu naye kozwa zemi naboti mwana ntango naboti na bamindele bayebisi nga ke naza na complication ya kobota soki naboti lisusu ekozala nga mabe nde mwana na nga wana naye kobota tovandaka tititi na ndenge mpe liwe ekokota na nzela mwana na ngai lelo na eloko oyo oza mpe oswalaka yango oyo nzambe eloko asoebeta nzambe masolo nyonso nazobeta wa mwana ngai mwana ngo eza yo mwana na nga natika mwana nga natika natindaka mbongo natindaka mbongo mwana na ngai bavesa sunga ngai papa sunga ngai papa na ngai sunga ngai sunga ngai natika na mwana te naobota te papa ibomu na nga naobota te osunga nga bandeko na ngai osunga nga na likambo oyo mwana nga reconnaître nga naza mama na ye areconnaître ngai bosunga ngai mwana na ngai mwana nga nasala nyonso ngai te mwana na ngai nasali nyonso tanga nayebi ke yo lelo oza na GR nasali nyonso natindelaka mbongo eza na eloko na manka te pa na yo limbisanga kapo nde natika yo mwana nakufi limbisanga natika yo mwana nakufi yango efoka na nga siko nga mwana na yo limbisa ngai limbisa ngai soi-disant mama nalingaki tonyokamazaki swe na ngati nasuki na 6 yango pete nzambe mama
asali yo mabe muka osala te limbisa ngai azosimo kolimbisi me mama abandona yo te abandona yo peut-être atikaki yo na maboko ya cousine mais place oyo atikaki yo azali kotina napesaka mbongo nasalaka nyonso mama na ngai te mama na ngai limbisa ngai mama na ngai za déplacement naluka yo naluka papa na yo mwana na azonga komi na boye mwana na ngai limbisa ngai oyo sa mutema te otiki nga na 3 mois atiki nga na 3 mois ta azonga na komi yasa na poto kuna basa kuna nazo souffrir nazo place akolimbisa nga mwana ngai zwa place akolimbisa ngai naza mama na yo kotika nga te limbisa ngai naluka papa na yo limbisa tozoluka papa na yo nini pardon situation ndenge ezali eza mwa pasi minute azomitya na place na yo mwana na ngai limbisa ngai na miti oyo oyebi vérité o te koaprendre yango lelo kesoka na ina tu na yo mama na yo oyo oyebi mama na yo atikala jamais kosala yo koprésente yo babiloko moko keuti poto to mbongo moko beuti poto atikala jamais natindaka nasalaka bongo nyonso namonaka eloko moko te oyaka nasalaka natindelaka o bilamba dernièrement nauti kotindela okoli moko euti koyawa mikolo oyo kaka nauti kotindela okoli obatilaki libala na yo nzambe na anéglige nga mwana ye anéglige nga mwana ye abateli libala na ye na poto après ça va kusoki mwana kokufa ayamba mokosekoza mama na nga mais oyo sa buzoba limbisanga mwana oyo sa buzoba limbisanga izwa place na motema na yo ya kolimbisanga mama na yo nakwei na sa makolo na yo mwana ngai pardon kosimanga te kosimanga te na motema na yo kela musa mwana no wana mwana no botiki na poto yende mwana na ti osimanga pardon zwa place na motema na olimbisanga bebe na nga kokende te pardon nazala kosala nyonso mpo na yo vivre. Chapitre 4, le verset 26. Le Flat Hotel Tenasia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un nightclub pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenasia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenasia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex-24 novembre. Merci Cordon pour la parole. Merci Sous na bande konyo so balanda kabiso. Nzamba lola pambola bino bisika nyonso bozali. Conseil nanga makambo esa maramingi. Soki nazoloba ngo parce que na yo ka mususu côté nazalaka. Omoni mwana oyo. Batika ye mama bango ye batayeba kama oya bokola ke onde mama na bango. Mama bango bombaka yango basala ngo pona boenda kenda voyage balikata yeba yango. Meza mabe. Mama nanga na koloba osaki mabe moko. Oyo saki ya kobomba mwana yeba ote. Ya ele msuli kama olingo koloba pe tande na mama okuto bimisi yango papa limbisaki yo. Ta musupe na mama wana olingo bimisa likambo oyo papa pa lingaka limbisa yo kaka. Na koloba pe na loba bote parce que ma ese sopani. Yo reconnaître ka osaki mabe moko ke po loba kite. Na kosenga na bandeko o batike o to tike la kabino pe bana. Tango yo otike na mwana ya ndeko na yo. Wiza na ye bien mama nazo tinde loko pona mwana na ye batu basala ngo mingi azolinga sala ata kutu oya yo moko zonyokola bongo ya mbanda kasi po o wana za makila ya ndeko na yo bongo siku kisoka ya ki mwana ya mbanda olinga ko nyokola tango ya otinda bambongo na ye asoka bulate ayebike te oyo poza na bana na yo aotinda mbongo po esunga bino nyonso
Même so mwana osala bana na ye bazotanga bana ba mwana batindelaka mbongo otanga te pona nini pourtant to osunga kutu na ba ofele ozosunga mwana oyebi te okepo pesi eloko sungi ye poza kutu mwana o babwaka ya mutu oyebi parana na ye te me to sungaka bongo o eza ya ndeko na omoko pe mbongo po o ba otinde eza ya mama na ye mais yo ozozo mbongo wana ondimo tangisa mwana te otangisa le musu ya yo oyo bazotinde na mbongo otangisa te ta musu kanisa kozonyoko lisumu nde ozale pai na yo te oyo ozobongisa ta musu bakopoko sunga pe tele musu oyo ozotika nde akoye kosunga yo lelo yaya yo abi atangi te po asa na mbongo te metaniski mama totinda mbongo na ye mama pona nini tokozaki muteya mabe boye mama azalaka motema munene tosungaka nyonso nga nazala kukusuna zoleka na nze nayoki kaka kitunga baofele ata naza na 50 francs fo na bwaka na bana nga nayebi te bongo oyo ndeko na nga moko eza pasi so tosalaka yango botika yango eza mabe makasi ndeko na nga ya mobali mwana na nga ya mobali eza pasi mais toza na choix te mama abandeki kotinda maki azosola na yo te abandeki kotinda mbongo na ye mpo yo ozala mutu mais tala kaka ndenge elekeli na kosenga nozalaka na motema ya kokita mwana na nga mobali mikitisa mama mikitisi edefe epa na yo mpo na kosenga yo bolimbisi na oyo ye asalaki yo mpe mwana mikitisa aza mama na yo zala komikitisaki bo mwana mama ye moko aye bosola na malembe ndie mama na yo aza mama no ayebi soki aza mama ndima ye limbisa ye bozonga na ndenge mama na mwana azalaka ta musu yo zoyebaka ke mama leki na ngai ya mama o nazalaka na ye wana nde mama na nga mama kulutu na vrai mama yo abimi ke omikitisaki bo mwana olimbisa mama na yo bozonga nzambe ye mo ayebi ndenge akosala makambo na ye merci. Merci Cordon pour la parole. Mama Mimi oyo excusez nga na ozala un peu moi dire na yo parce que souvent nga na loba yango awa à chaque fois na début ya relation ya libala ou soit ya ki copain faut que loba ba vérité tombolo ba la vérité parce que mobali soko olinga mwasi na début ato lobi na yeke na vana wapi ato lobi na zala malueka ato lobi ne boye ondima amour est aveugle akondima na position nyonso oyo zali mami moza fautif méchante maman okoko osala eloko ade parce que au préféré poto au garder zem pendant 9 mois 9 mois wanda izaka temps ya kovanda na ya libuma mama na libuma mwana contact zem ya mama na contact ya mwana na ye 9 mois et puis oyo kobota boti 3 mois après au préféré okende poto oyebisa teke obota tracer zalate moni conséquence la salaire du péché c'est la mort tande memi moi nza mena confondre ma mimi nza ma confondre OK kuno OK bota mwana na kufi na nzibite mwana na so akufa ete peut-être ngoyo lobate c'est ça qui a kufa kité nza mba batela ki peut-être pe ba vérité linga yo bimate o uti kuna oye ko dévoiler parce que o moni ke ozangi être cher yango obina ya na luka o na sundola ki o na abandona ki on a tika qui donc na moment okutu o ezake fond les ali même à partir ya WhatsApp à partir ya vidéo au moins moi no bosola oza ko inviter mwana o li même pas ko sola na mwana o li kutu li sola mwana yo kanate mama bana nde bazaka vida biso na bo ete libala ezali mais mwana même ti éternellement bozana ye mobala ko wanga na o mobala o wanga no ndekola ko wanga no mais mwana te mwana o tie ma chérie o sali mabe maman méchante maman o sali mabe o sali vraiment mabe lo mo o sali ezalaka te et puis eza ba maman mingi basala yango o boti ozwi mwana o garder ye o tiki siko o mwana place mo boye ke tracer bimate c'est pas gentil eza gentil te oza gentil ata moke te mpona mon fils mon frère mwana ngai mama na yo aye nayebi ke eza facile te ya kolimbisa soki même kolimbisa nanu te zwa temps ozwa vraiment temps ya kovanda conscience ezonga parce que so totali na take mamimi parce que asalaki mabe so totali bien na zongi su na histoire mamimi alobi badai kotinda biloko badai koya yo mankutu place oza méchante maman oza ndoki omtema mabe
Comment ko sa bongo mwana ndeko doza ndeko na ba ba biso to bokola bala ba ndeko ndeni mwana ndeko doza ndeko na oti na ilobita maya mpanya c'est que mwana mbanda yo bokola été oza gentité mwana ndeko no et puis baba na oti da biloko ba biso to zo bénéficier kuna sima bana wana neti ngana bénéficier na sima bana na bokola na bike bokoni boko yela obika pourquoi ko sa bongo non oza mteba be ba oti na mbongo mwana tanga tando bisi mwana illettré ta niveau au misi mona illettré même certificat à l'école primaire à zuité méchante maman place aux ali yo kanga vraiment maman parce que quand on leki na biso tozala nango to vivre ngo na banda to bokola bala bande kondeni na boko mona koti misi mona tina université ndengeni et puis papa na tindaka maman na tindaka non méchante maman oza gentillité tant de au luki trouble na foyer ya bato au luki trouble na maman na mwana eza passe eza passe. Mon fils, Azam maman, ça fait mal, très mal. Mais, zoa temps. Zoa vraiment temps, il y a qu'on réfléchir. Et puis, ça l'anzambe, conduire une prière pour le kandenge nini qui me recota. Merci. Merci, Cordon, pour la parole. Vraiment, les cambo et comme les frères Nabiso Lelo. Ils ont choc, ils ont déception na bato mokili. Donc muto mokili, mutu, azaka mutu a go décevoir mutu te, ezaka nzambe. Mais mabe o biso to sala na se ya moyo, ekoki jamais kotikala impuni. Ekotikala ka jamais impuni. Soki yo mutu o vandi zolanda biso na ngongo. Mabe nyonso biso to sala na se ya moyo. Nzambe un jour to futango to ko futaka yango kaka ndenge moko na maman lelo esali nanu ke po azo bomba secret moko esali nanu ke mwana kufi esali lisusu ke abota lisusu te ezaki ka pona eloko ya zo monango azo banaliza ngo azo monaka ke ko yebana te e ko sala boete mais lelo et créer le problème. Tant mususu soko lobaka vérité, olinga ko continuer ko bota, lelo po linga ozaka na bano na maboko. Mais ko chérir péché moko boy, ko chérir secret moko boy. Oyo zo mona ngoka eza secret ko tika la ka bongo. Mwana wana oyeba te, mobali nanga pe oyeba te. Pona nini na na posa donc otie intérêt liboso. Wana posa kaka obatela libala, wana posa kaka na kende poto. Poto ezali paradis te. Mais pour na maman mona ki poto eza paradis, pour na maman mona ki libala ezali eloko moko eza fin du monde. Dans son abalité, ce qui na ke poto te et vie nanga peut-être que bongate. Or ozaki na vérité oyo komi ko chérir ango, ozaki na secret oyo zo chérir ango. Or oyebaki te ke secret wana un jour elinga ki frapper yo. Et lelo e frapper yo, tala lelo maman nanga. Ozangi mwana oya kufi ozangi ye et puis nini ozangi zo soki matrice et bébé yo ka pona likambu moko obiso to mona ngweza mukie mais lobi ekoki ko créer lo ba problème oyo ekoza irréparable lelo mamoko mikolela ngana oyebisa mon frère ndeko nanga mobali nazo comprendre pasi na yo nazo comprendre vraiment si que ozali soko zo beta histoire à vie na yo ba pasi nyonso leki nango ezali kaka na mbala moko boyete maman moko abima yebiso ke ngana mama na yo et yo onzima ngo mbala moko mais tokoloba lisu nini nzambe ye moko ayebaki pourquoi ezala tant oyo yo oyebaki yenda mama na yo omoni que maman a frappé maman parce que na makambo nyonso ya bande ko sala nzamba frappé et azongi ka lisu vers yo pona ko te ya maman conséquence maintenant écorger ye yango moni azongi vers yo mon frère vraiment na bolingwa nzambe na ko senga na yo kolimbisa lelo ou bien lobi na yebiti mais eloko na ko senga yo accepte que ozalaka na maman no aza en vie ezalinde maman mimi oaza maman biologique no soki okonzimaka maman wa bokola yo yondo bando ko considérer mais yeba na mutu na yo tia ke na zalaka na maman na ngai biologique eza maman mimi elo kana koki osenga na yo yango wana merci. Merci Cordon pour la parole.
Et bonsoir, bonjour, naba fidèle na biso batala biso partout. Vraiment, na qui passe étant que mwana mobali, étant que papa. Na mi tuni ba question ebele, mystère nini nzambe atia na poto. Miracle nini na poto parce que poto eza cause ya makambo ebele ya ba fight pe ya ba vie ya bato. Ya pe bonheur ya bato ebele. Mais ya pe na ba fight au poto esala na ba vie ya bato. On va na fiancé na yo 5 ans, 6 ans. Mais à celle qui a relation na mobile moka Facebook ya poto. Du coup au moins fiancé na comme indifférente. Parce que elle a son mobile en poto. Au moment on appelle garçon moro boye avant d'appeler na fiancé na mais maman moi mon col a poto lingi a comme boye fiancé na génération ali anga maman na pas que des potos. Et tout le monde a pu retomber nango au poto pe yo sala bato. Na mitié na place il y a papa biologique. Il y a massa nanga. Peut-être na souvenir ya vie que moi nanga liboso so na boti na vie, il faut la docteur, il faut la boye, il faut la boye. Mais malheur na ye moi na liboso aye na nzela ya maman Mimi et maman Mimi na en voulant trop gagner na ye atalira ya vie ya papa atayina muta pota comparer pour pas vivre na comparaison ah na pesa ka avantage na muto sa na mbongo na ignorer o na piaka o bosa na ke vie na ele boye bité papa oyo mukolo mwana place azali soka koma nani maman Mimi est-ce que oyebi soki nzamba eleva na bandenge moko est-ce que oyebi oyebi te place bazali aza ignorant ki na bota na kolisa mwana mazo souffrir place moko boye ngana na mbongo to ngana na pe to ngana o souffrir pe mwana nga mobala ko yedinga est-ce que soki la ozwa ki zemi okenda ke pa ya mukolo zemi to na famille na ye o expliquer naza boye na komi na zemi on bota kitoko et puis mon non OK poto l'air moi la bota mais après 3 mois au quoi bota peu normal ma poto no pe eye au sengi pe officiellement que ah nga makamna na osama kamna nga poto mo be koki mais na otika mwana nga na kei on ko sala mouvement na calme nyonso na de peur que lelo ozo ba retomber aux 8 parce que ozanga ki excusez-moi terme ozanga ki manière ozanga ki o saisir opportunité la ki liboso na makambutu ba sololaka dialogue eleki tout na vie na biso bato ningi papa de le baka les mariages ezali dialogue donc vie pesa dialogue faut solola tala lelo nzambe pe a régler na bandenge na moko boye Dieu merci moi na mobala zali nga souci na nga ndenge oye kozwa ko reconnaître moi na otika sala sous démarche ayeba pe papa na ye biologique papa wana pesa zali fo yeba ke abota mona ataka zemi moko quelque part mona abota ma akola boy ba voir ba projet tout ozana pour mona yo na société papa na roboya ceux qui amoni mona ye vraiment ba mama bobota biso ka bino pe bobo biso ka bino boboka zemi ka bino botangisa ka bino bonyokola da bona ba droit bona makambe bele bosala biso ba mama bozonga na rona bino o nzamba tsaki bino na Bible que celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur vous allez ba bonheur wana o nzamba beta c'était la Bible merci. Merci Cordon pour la parole. Maman Mimi na koyebisa yo Bible lobi na Galates chapitre 6 bon on a versé nango 3 ezoloba soki mutu amimoni ke akomi munene akomi danze akomi mutamayele azomi kosa pona ye moko parce que abandelaka place abandelaki cela veut dire na wana na comprendre que vie mobimba na sa moi eza semence
osala bien eza semence, osala mabe eza semence, osala désordre eza semence, osumuka eza semence, parce que Bible lobi o muta kolona ya monde sengeli abuka. Cela veut dire polona bien et dépendre pe na etamboli na yo. Pope o vivre bien na esengo na mokili et dépendre pe ka na yo moko. Raison pour laquelle aza pe na raison koloba pouvoir ya malamu na pouvoir ya kokufa eza na maboko na biso. Cela veut dire pouvoir à vie na pouvoir ya liwa et dépendre na biso. Nyonso tozosala et retourner vers biso. Mais Galatia zoloba na chapitre 6 na verset 1er wana ka koloba soki bokuti mutu na kati ya mabe bino bozana bunda bozana molimo na Nzambe boteya ye avec un esprit de douceur. Raison pour laquelle na ningi na yebisa déjà départ na yo eza trahison ya mobali ozana elelo o excusenga. Cela veut dire ozali na mobali na akei omoni ka umela otikali pe olinga mobali mususu ozwi pese ma mobali yango olobita mobali abenga esengeli na pesa na disons ngai lokola na zemi na yebisa mobali atenga zemi te na bomba na observer na mobali azana poto ndenge ya omemanga na lobi na mba poto te na lobi la ba vie parce que oyo trahir azaki mutu ayebi ke mwasi na ngazoya ayebi loki na mutu na atikala na eloko te. Nzambe merci pour na okyo yo mopo lobi ke osola kini alobino d'accord accepté azaku na mutema munene mais oyo tikaki awa laisse-moi te dire au trahir yepe au trahir pourquoi parce que bomela ke vérité eloko ya yemoko diamana yo bateli yango oluko bombango quelque part or bisiko ozo tika ngo muto tikeli ne penza na ebite na benge ko moni azui mwana na lokolo héritage na ye. Cela veut dire nyonso kotinda esunga ne pona makambo na ye esunga pona bana na ye esunga pona ndako ne pendant que moi on a souffrir. Ça veut dire moi on a souffrir a pendant na ndako mo lem su ndako na vivre na mbongo na ye ayini ebi na été. Or soki ngai na zaki yo dès que ka kolongo ki so komi kuna olongo sa mbali no vérité. Kobota est synonyme ya okoma faibleté. Est synonyme ba mbala négligé. Nani un peu bombe un peu kolongo na makanchi wana mtu na bino ke soko boti so mbala lingi ofo bomba po soko yoki so sango bota autika jamais soki mutu alingi ya solo eza lobota bana moko ni bale ni sat soki ye na kati na bika lingi yo lingo kaka parce que tango obomba omi kote na kati ya culpabilité parce que obanda ko vivre na mbala na obanza ki na lukuta mo na kati na nga kimi kozalaka yo jamais ato salini kimi ya ote. Pourquoi? Parce que bombaki muto tikeli aluki anyoko la mwana na yo di tel point na yo kenenga zoloba awa atenga ta classité je me dis ngamona milobi na kati na nga mwana na ata mwana ya batu oboko enda ba no ba otanga o batikela otanga te o raisonner ni mutu na mutu akofuta o ya zosala. C'est la veut dire soka mimoni danser na oki olobaki na ebandeli ke obengi ozoya asalo mama yu ya tsalo bina voyage no asembe akimio na qui est dans le contexte wana akimio pa biko zoya autant ozoya olukoye ba vérité maintenant akimio aluka kimisa mwana na pasite aluka kimisa mwana na kozanga otanga te mwana lelo tangite aluka afani sa mwana azala oya linga ki na ninga na sasa mabe pendant que maman na bomoy et papa na ebite so na bomoy. Cela veut dire yondo simaki charge ya nyonso ozaki na temps ko solo na mwana no ko isa mwana yo ngande mama na yo. Soki okokende kobomba pona libala na yebi te na condamner libala na yo te soki okobomba pona mbali no na yebi pete na condamner pe mbali na yo te mais dis-moi mwana yo na mwana ozala na courant wana so courant ezaki bien mwana linga souffrir te yango tika nzamba zo lokum parce que a se servir kana berere na biso poto zonga to bongisa talati na se servir mais erreur na yo le la zongiso po bongisa afin que mwana na kati ya souffrance ozanango d'abord ya mayele ya connaissance. Et deuxièmement, il y a des gens qui ont des boti dans la bombe. Il y a des gens qui ont des boti. Obo ya kolimisa maman na yo lelo. Olimisa après 10 ans, après 15 ans. Et changer ma kilo zo mimana kati na ote. Cela veut dire azaka ka maman na yo. Et si kama batangi sa biso ba yisa biso to na droit ya ko corriger ba boti. Et moto apesa biso le ko ba boti, il n'a censé corriger ba. Tango aye ayebiso ke ngande mama na yo asime ba erreur ne nyonso asime ba bêtise ne nyonso afongoli munoko na zo beto même passer na ye anta so combien oza mwana na ye na zelaki alo bataka na ye na zoena ke na ye mabite na ye mwana ye ba ke ngande mama na ye
Cela veut dire fongoli motema na abongisa mabe asalaki. Et pas non. En plus, et pas na asali mabe trop te parce que a otinda s'occuper na yo. Malgré sundola ki yo, a s'occuper dans le cola maman. A pesa mambongo, azo pesa bilamba, azo sala nyusu sengi basala pona mwana. Mais mutu batikela ki yo nde, mutu mabe. Cela veut dire zwa motema na kati na yo ya kibo moto. O comprendre que maman oyo asalaki mabe pona oluka pona pasi ya vie na yimoko. Pona ba réalité mo akutela na ngoma di moins lelo. Aïbsi ngane mwana yi. Yambaye bo solo là parce que même soit quel le place au tika aux à l'est. Muto zana yi akosi yo. A tromper le lozolé là, le lotangité. Fongola motema na yo ya mama oyo parce que ça mama boti yo. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la parole et merci pour les gens qui nous suivent, à qui nous disons que nous sommes la haute tribune de la vérité. Et la vérité a la force de l'eau. Même ceux qui bo kangia ngondegeni ni mai parviendra toujours à redouceur. Yarobuka eleki. Il y a une grande douleur que nous n'avons pas vue ici et qui reste encore une bombe à retardement. Nous avons tout dit. Nous avons parlé à Maman Mimi, nous avons parlé à Christopher. Mais le papa de l'enfant, que nous n'avons pas vu, on a qui bien tant au cordon, autour de Maman Mimi, est-ce que papa et moi, on a yebi? Le papa de l'enfant ne connaît même pas que Azala na mwana et que moi na ngo ba onyo sona kisasa mais moi na zo souffrir moi na tangité papa na ya yebi pété que d'ailleurs Azala na mwana quelque part. C'est pourquoi l'on dit que la femme c'est une boîte à surprise, plus encore une boîte à secret. Biloko mususu bobomba ka mpona nini? Hein? La vie d'un homme, la vie est sacrée. La kisa mwana, la kisa na tata na ye, pauvre ou riche, yon di ma ki e bongo. Moi na ye pas revivre na ye bongo. Ce n'est pas la richesse qui fait un homme, hein, mais c'est le sérieux aux autres da vie à mwana. Il y a des parents qui sont pauvres, mais les lots bazana bana o babongisi mukil. Ils en a parents baza riches. Mais balana bango baza ba bon à rien, des destructeurs de la société. Voilà pourquoi nous devons accepter certaines choses. Maman Mimi, comme toutes les femmes, oyo bazali kolanda ko envier parce que tolobaka le lopoto, mais on a mambebele batu ba envia, même sur place, même dans notre vie ici. Ils ont batu musu ba envia. Azana libala, azana mobali mazo envier libala ou eza en face ou bien en diagonale. Mais le secret le plus profond dedans est bien noté que l'amour nous tienne. Bolingo et salisabiso. Ma maman ou bazana bakaya boy. Les loto lobby. Dites la vérité. Donnez l'enfant à son papa parce qu'il y a le lien du sang. Et le lien du sang est sacré. Botalaka makamunyo c'est le gras par le sang. Nyonso, même vie nabiso éternelle, poto zoyango, il a fallu que quelqu'un donne la vie pour le loto soit vie éternelle. Et c'est passé par le sang. Dieu pouvait le faire autrement, mais pourquoi c'est passé par le sang? Et j'aime bien quand Cordon nous parle ici, il parle de la sémence. La loi de la sémence, c'est que tu as sémé, tu vas le récolter. Et le lot, maman Mimi m'a mis ce tanguy parce que au lot n'a qui m'a bé à plusieurs instances. Tu as commencé par mentir, tu as commencé par garder l'enfant, tu as commencé par aller dans les débordements. Alors que la vérité était là. La vérité en face vous a fait revenir parce que la vérité reste la vérité. Et à notre fils, nous allons dire que Nzambalingaki maman nazala maman na yo. On y est, ça ne change rien. Abomba yo, akosa yo, asala o asalaki. Place azalaki pe azaki na moi motema ya maman. Mutopenda bomi penda mukili bien c'est sa sœur. Parce que la maman a envoyé quand même des histoires. Ça veut dire qu'elle veillait sur son enfant pour moi nanaye azala quand même dans quelques conditions acceptables, viables, ainsi de suite. Mais motema mabe nandeko naye, ndem te salue que tu te retrouves à cet endroit. Mais je sais que ndenge maman aye prend le temps de digérer
Soit temps ya ko digérer, ça va te donner la réflexion. Bozonga en alliance na maman. Elle va réparer. Et on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. Merci. Ephésiens chapitre 4, le verset 26. Merci beaucoup na équipe na biso à conseil pour na assistance na bino et puis merci beaucoup na bino bandeko Bogota la biso et merci le sous na yo Christopher nous accepté to sur la muke ngane naza boye na koli naza fruit ya maman abotinga na mona nini ni maman langa se démerda pour tozala o tozala longa la bandeko nanga elle est prête à tout. Les na fande awa na robenge siko na bise ke sala maramo na bakongo siko au futa transport akei. Donc pour moi je me dis pour mon maman oya boti mwana na ye abandonné pour des raisons à libala. Je ne trouve pas de mots pour te calmer ou pour te faire comprendre. Je comprendre que maman sali mabe. Mais il y a et là, au moment où ceux qui pardonnent, ils ont existé, mon frère, mon kilo et ses koufa. Ceux qui les lots, on a vivre. Si ce que tu as envie, c'est parce que le mot pardon existe. Pardon des autres salles que tu sangana. Pardon des autres salles que tu continues au solo là. Pardon des autres salles que tu continues au seka. Puis tu là la tout la muka. Et là, maman sali, ils ont ma bé ma casse. Oyo, ils ont et là, au te oyo, après que ça la siko pour réparer la mot poison qui s'est passé. Mais non. Et s'il vous plaît mon frère. Non comprendre. Et le biso toza la pour ça tout singa wezaboui. Je sais qu'en ce moment te dire limbisa maman na yo nenga ye tout ça sera c'est vraiment de l'ironie on a la rosalo na mito. Mais loka na ina singa yo comprendre que destin na c'est comment maki. Et destin na comment maki na minute où ils ont continué comme maman. C'est que maman Sibir, si a foutu bière awa, pour luka beaucoup tana lelo. Moi ce que je te demande c'est juste de comprendre que tu as beaucoup perdu. Mais futur na yo, ça risque d'être plus meilleur que oyo. Na comprendre lelo été. Ozo comprendre été dans ce sens. Maman so bozolo ba même si ba conseil na bilo et comment tout benga mutu. Donc et comment tout benga mutu. Maman n'a pas eu de déplacement tant voyage. Après, nous avons le copain journaliste. Je peux vous comprendre sur le plan psychologique. Je peux vous comprendre que moi, je comprends le roscoïsaté. On ne va pas vous forcer, mais c'est que tu n'as pas à transmettre le lot, comprendre que tu as une maman. Et comment est-ce qu'on est reforcé? Pour la vision, nous avons posé. Au même moment, nous avons et c'est comme un vertige. Pas journaliste, c'est comme un vertige, ma caisse. Mon tour après ça, ils ont la repos. Est-ce que vous comprenez? Je comprends. Chers amis téléspectateurs, je préfère arrêter l'émission par là. To copier ça nos suite dans le prochain numéro. Au revoir. Je suis docteur Pichotondele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Tamponi, c'est bien mon c'est mon ami. Ok, fais-tu bon là? Non, c'est pas côté. T'es carré. Ok, fais-tu bon là? Na yela ya ba produit banda kala pona ba tampon wana. Savon d'ici. Pembe, mwinu, akosokono c'est sans problème. Ongengi. Avec Dixie. Toujours. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité. La voix du peuple. Maman n'a